Voilà, bonjour, bonsoir, peuple congolais, bonjour, bonjour à vous. Le sako, Bisikagno, c'est Zomibino. Il y a dit, bon, mon greffier international, il y a peuple mokonzi, peuple souverain. Nayeli susu, pour tout solo la mouke, mboka na biso. La République a démocratisé du Congo, Oyoboyebi, et Zangaka, Masolote. Et Zangaka, Masolote, et surtout, sous la gouvernance, entre guillemets, il y a Mutoto Bengi, Félix Antoine Chilombo, Kizengedi, en tout cas, Mawa Ebele. Donc, Bandegonangai, Makambo, ezali tellement ebele, tokomi komona ngolokola na film, mais ezali réalité, Bandegonangai. Nous sommes dans l'obligation de toujours passer devant nos petits écrans pour nous koyebisabino, ko interpeller Batouana, ko mobiliser peuple nabiso, ko conscientiser peuple oyo azali na ignorance, oyo azali komona réalité en fasté, bien que bazako souffrir, bien que bazako kufa, bien que bazo zanga nyonso oyo mutu normal ya koko zala nango na mokili. En tout cas, mawa ebele peuple congolais, il faut que téléma pour dire non quand il faut le dire, parce que ce que tu le dis tout à la kaka makamu ndenge za ko salama na bandeko oyo soi-disant bazali na pouvoir ya muyibi. Félix Antoine Chilombo oyo azali usurpateur, il y a pouvoir, il y a peuple. Oyo bat oyo bango ba pesa qui est pouvoir sans pouvoir, ba reconnaître yango. Mais ye azali ko wangana toujours mentir. Mais bande konangai lokuta esuki. Lokuta na ye esuki na place oyo esuki. Bolimbisa muke. Voilà, bande konangai bolimbisa muke. Voilà, donc lokuta na ye esuki. Et comme il a souka, moya kosa peuple, les ezalité. Mais malgré ça, et malgré nous, avec tout ce que nous faisons pour pousser ces peuples-là à pouvoir se révolter contre tout ce qui se passe, contre l'injustice sociale, contre l'injustice judiciaire, contre la pauvreté qui lui est imposée par le régime le régime Félix Kisengedi. Le peuple wana est toujours endormi. Surtout, pour ne pas dire peuple, mais la population, la plus grande population du pays qui se trouve à Kinshasa. Otobengi ba Kinois. Yango na moni tuza koloba mais pasi ya Kinois, souffrance ya Kinois, liwa ya Kinois, yemoko Kinois, azali complice ou pas. Mais je pense que Kinois azali complice de cela. Yango wana bande konangai tolobi malgré tout ça kola musaba bana yakin, mais bana yakin yango balingi koyoka biso te. Balingi koyoka biso te, bazali
bazali toujours applaudir comme ce que nous appelons en français le syndrome de Stockholm, hein? Une sorte de maladie psychique, psychopathétique, pardon, autobengi syndrome de Stockholm, bazako kumisa batu oyo bazako bomwa bango. Félix oyo azali complice ya Rwanda, ya Uganda, ya ba pays oyo bazako nyokola biso, mais peuple, population ya kin, population, y a une partie ya population na kati ya Congo, bazali ko betela maboko lo sako Nicolas Ndom. Merci d'être là et partager. Bazako betela mo, bazako continuer kondima ba sottise, ba bêtise, kondima ba mensonge ya Félix. Pe bazali ko se permettre ya ko finga batuloko la biso to bundela bango. Et capable de mettre en doute tout ce que nous leur avons dit depuis l'arrivée de Félix en 2018, Tilelo Oyo 2018-2019, Tilelo Oyo. Manekonangaye, to ebisusu, moi je suis au salate, mais to kolembate, to zali wana kaka, pona koluka, ba solution nini, Oyo, eko salake, biso, toyeba ko telimisa peuple wana d'une manière ou d'une autre. Eloba papa na biso Honoré Mbanda bolinga te boko telema bolinga te boko telema donc bandeko na ngai yango lomoni na zongi lisusu lelo pona koyebisa na bino que peuple enfin bakinois surtout par rapport à bandeko na biso ya Est oyo babundi des années et les lots ont commis presque toujours dans 30 ans, plus de 20 ans, bazako bunda, bakomi kutume kolemba, na nenge ke bango ka bato bazako payer les pots cassés, bango bato bazali ba victime ya liboso na kati ya Congo, oyo bakufi ebele, ce que les lots tolo baketo kufi. Ce qui te lelo ke Tokoufi plus de 15 à 20 millions de Congolais. Dans tout ça, il y a des dégâts, plus de victimes, ils allaient victimes, il y a Est en Boka Nabiso. Il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Bamboke Beligno, na Est wana, Bamunde Bato va payer vraiment les pots cassés, il y a méchanceté, il y a Rwanda, Ouganda, Oyo balinga ba boto la biso mabele. Et ça li bango. Mais na niveau tokomi, to yebisaka bino biso na peuple moko, sabino ke. Félix azali monguna na biso. Félix azali véritable problème. Le centre, le nœud du problème, il y a un peuple congolais. Tant qu'il a signé l'accord, il y a un pouvoir, il y a Moïbi. Oh, le lobby se qualifie d'usurpateur, de marionnette, du pantin. Félix, soki to lingito makambo ya mboka na biso et comment na maboko na biso et kokako kozwa bonne direction,
il suffit d'arrêter Félix et de le mettre hors d'état de nuire. Tolobaka yango peut toujours continuer koloba yango. Tant que Félix sera là, beaucoup de gens bakao, botala bino moko. Même kolo mokili, muto asala mokili, muto asala mabele ya RDC Congo. Azoboya ba comportement, ba attitude, il y a peuple congolais et en particulier mauvaise conduite, il y a Félix Tshilolo. Yango bozomo na bino moko ndenge bokechwa yambo alobaka mbala mbala. Biso tozo loba na bino botelema to benga na bato yo bolingi ko yoka te. Mais nature eko beta bino fimbo. Nature ne muto yako nature ne muto eko yako ko libérer bino. Mais nature tango yaka na ba catastrophe na yango naturelle. Voilà ba conséquence tout au vivre. Voilà ba conséquence au bino bato bozali na kata ya Congo na kata Kinshasa wana oyo bokoma ba fanakwiti bokoma ba fanatiques aveugles bo betela ka tout le monde maboko bo betela ba faux dirigeants na bino ba politiciens bo betela ka bango maboko bazo boma bino bozo betela ba musiciens maboko bango bato baza ko boma bino bozo bengela bo betela ba pasteur na ba pasteur bozo kene ko gumba mela bango ko sambela bango bokomisa ba nzambe botala niveau siko bokomo kende botala niveau bokomo kende mokili komi kokufa mai ti da 2 mètres na 5 mètres d'auteur mai na kati ya capitale oyo tubengaka Kinshasa la belle mai ekomi na kati ya mboka na hauteur ya 5 mètres 5 mètres et demi batu bakufi combien batu bakufi combien entre 30 à 100 personnes bakufi kakana mayo ebetaki ko banda dimanche lekiti ya mais vérité bakoloba yango te na 2022 batu bakufaka 120 000 personnes kakana Kinshasa wana toujours na ba catastrophe naturelle ya ba mbula oyo eza ko beta pour na ko faire raisonner bino mais bolingi ko yoka batu te mais lokola pe bolingi ko yoka te bino bakinois c'est tout. Moi je m'adresse à vous. Vous allez en payer en conséquence, hein? Vous allez payer en conséquence. Puisque bolingi ko télématé bolingi ko bengana banguna na bisote. Et Félix en particulier. Puisqu'il y a ayana iko iba. Ayana iko piller. Il y a bongisi, ami bongisi yemoko. Na ba costume ya cher, na ba chaussure ya cher. Eh ba mituka kitoko, makambo kitoko. Asa ko mi bongisa yemoko na famille na ye. Ils se sont partagés toutes vos richesses. Nakatanga. Ti na ba Nord Kivu. Bah c'est partager ma richesse. Bango tout ko banana mikoloti na bana. À chacun au moins 1 ou 2 carrés miniers. Bango tout ba fungula ba société. Mais bino bovandi bozotala. Bozozela ya nzambe. À travers ba prêche ba soi-disant pasteur na bino. Bozozela ya nzambe. Nzambe sape ça. Nzambe kozonga lisuta ya kopesa mbala mibale. Mais bolingi ko telemate. Bolobi bino il faut
bobi continuer ka kobetela bato na maboko. Mais mboka ezokufa. Mboka ezokufa. Ndenge Félix azali wana. Aza coincé de partout. Coincé de partout, c'est-à-dire il n'a aucune issue de sortie. Et quelqu'un qui a bino kaka peuple beau agir. Parce que na bateau ba tchaki wana. Na bateau ba salaki na yé passation de pouvoir pacifique. Bangoto na yé ba komi au pesimbo ambo aboyi. Ba ennemi géré. Na ba commanditaire o nyoso bazali banda. Ko banda na ba États-Unis partout na ba tout ça ba France et partout. Ba lingi li suyete. Akomi ndenge bazali wana batikali kaka ke ekoma lisolo ya mwana na bendana. Mais bino ba kinois besoin de comprendre yango te que c'est le moment ou jamais. C'est le moment à saisir pour chasser Félix na pouvoir sans pouvoir wana. Tolo bana bino na moko nini. Biso na ba bokecho wa yambo ba komanda iso. Il y a une sibange. Biso na ba Jenny Lembikazo Mosabu. Biso na ba tolo na ba Shomongo biso na ba Papa Tom, biso tout na ba Mama Mongala ya Brigitte Mongala biso nyoso na ba bokecho wa yambo général de Gaulle biso tout na ba Marius Bainde Kombelingi, honorable des honorables, Alemboyo ya Mama Kimboyo, pété na ngai propre Aguaya Samatone, bisoto tout ko bunda maman déboulonné ya déboulonné TV, maman Maserati qui pa vipta, maman Vero Kelani, maman Kenya Muksoko, maman Liti 2000, tout ça ko yebisa bino mbala na mbala bandi ko ngai. Botelema bande kunangai bokoko tika Félix azako bomba bino. La preuve a préféré ka solo la naye na batuna libanda na ba commanditaire naye na ba nègre de maison comment dirais-je ba sous-traitant a préféré ka solo la naye na ba sous-traitant Rwando Ougandais etc. Naba Luanda, naba Nairobi, naba Kampala et tout ça, et partout. Sauf à Solo, naba ndeko na ye moko propre awa, entre guillemets, bandeko na ye moko propre awa na katia Congo, na katia RDC. Lui préfère dialoguer ailleurs. Comme si pour avoir sa légitimité, il faut légitimité na ye outane na libanda. Mais azo bois qui ça peuple na ye, mais bino peuple ango bozako yeba et loko ya kosala te. Quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, mais vous êtes tout le temps là pour la rebete la maboko. Pour la yoka ye. Quelqu'un qui ne veut pas d'une cohésion nationale. Quelqu'un qui ne veut pas de dialogue national pour se mettre en accord une fois pour toutes et essayer de mettre hors d'état de nuire tout cela, tous nos ennemis extérieurs, politiques et autres. Oyo, bazo mettre biso mal à l'aise, bazo mettre biso dans la situation dans laquelle nous nous trouvons mais actuellement. Yélingi à côté. Bien évidemment, il y a une population bisoto à 99%, à 99%, il y a tout. Tolingi était, Tolingi politique qui a félicité parce qu'il n'en connaît même pas. Mais qu'est-ce que nous attendons pour le chasser, le mettre hors d'état de nuire? C'est pour cela que je donne raison à ceux qui disent que le peuple ne mérite que les chefs qu'il a.
Parce que, à la ligne, vont les choses, tout ça, et l'eau qu'on est tolobate. Rwandais, Bazali, Namboka Moko, Ezali, et Kokota, non 90 fois, ou même 100 fois, il y a RDC. Plus ou moins 26 000 km². Avec une population de moins de 15 millions d'habitants. Et vous vous rendez compte, peuple congolais, bozolingake biso, to se soumettre na batouana, comme ça biso esclave na bango, une petite portion y a population, comme il y a Rwanda. Na minute on est comme nous ne savons pas nous-mêmes quelle autre stratégie ou qu'on mener pour parce que nous avons un peuple qui ne veut pas suivre. Bref, conclusion Zali, pour nous benga na batouana, pour nous benga na Félix, benga na batouana, il faut qu'à Minduki. Il faut qu'à Minduki. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il faut qu'à Minduki. Oh, pour la Minduki ezala. Pour Félix Abang. Il y a un besoin de Félix. Atalike, ako nyata biso na niveau nyoso. Félix a memi bato tout na niveau ya ko changer constitution. Grave et gravissime. Félix a memi biso tout na niveau ya ko changer constitution. Vous vous rendez compte? Mais l'autre bangi si Félix c'est ça Minduki. Mais l'autre c'est ça ko bangi c'est kaka tilelo oyo que Félix a changé la vie. Bien que biso tout au télémela qui makamo ya changement de la constitution na discours na biso na ba message na biso tous azimuts nek to bane ko pesa partout dans le monde. Mais Félix Isuki a abandonné les lois nzela wana grâce à Minduki. Grâce à Minduki. Mais c'est quoi? Tu peux la pongité. Tu peux continuer dans ma bêtise. Tu peux continuer dans ma distraction de société. Il faut aller jusqu'au bout pour que Félix allongwa. Parce que Félix est prêt. Ou il était prêt. Il y a qu'à changer la constitution. Et puis il y a comme Samboka n'a au royaume. Royaume Luba. Et donc ce serait lui le roi. Ou Empire Luba. Et lui l'empereur. Mawaming Nicolas Dombe. Donc, Biloko Wana, il fallait Esouka. Mais boyebake, moi na mobile wana, asal munaliboma. Asal normalité. Et puis boyeba batu wana ya itni wana. Batu itni wana. Bazaba orgueilleux. Bazaba tetu moko ya kosarnate. Boka ni sateke alongoli idée wana ya changement de la constitution. Parce que il est né tribaliste. Plus que son père même. Il est né tribaliste. Et il continue. À partager les institutions entre ses frères Luba. Toutes les institutions, Yamboka. Il fait la distribution de tout ça à ses frères Luba. Comme si les autres tribus n'existaient pas. Et pourtant, nous en avons plus ou moins 450 tribus dans Bokawan. Et vous voyez les dangers qui nous guettent. Donc, Félix Azamuto Yarubixate. Il faut Akenda. Il faut Akenda.
Tango na biso na peuple mokonzi. Et ngai en particulier. Nazolo bayango à maintes reprises. Li banga nyoso eko beta Félix na mbunzu na ye na dikosi e beta ye na awa na bata partout. Na kwa puye yango. Na kwa puye yango. Pour trop c'est trop. Plus de 320 milliards. Il y a des minéraux rares. Où ils n'ont pas, ils ont bakatanga partout. Famille qui s'est des commis, bakolo na yango. Bakolo na yango. Donc bako salaka kaka. Des années. Jusqu'à l'infini. Ba milliardaire na mokili. Famille wana. Ba milliardaire ya kosakana te. Tant que to tika bango bazawana Félix azawana ba minere nyos ba carré minye nyos ezala bakatanga tout ça. Eza kaka ya ba famille na ba kabola lango kata bana ba tata ba mama ba tutu na ba mama Marthe bango tout bazala ba carré minye. Même bana o ya Félix ya suka bango tout bazala ba carré minye. Une prédation de plus de 320 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Mais peuple congolais, bozo lala. Bozo tala. Bozo tala. Mawa ebele. Mawa ebele. Soki boye ki musique yawa. Na ba diaspora partout. Tala ning bozo bimba, bozo kende. Bozo ko bina ko yemba ko bimisa bambo. Ce que tu as dit, c'est tout ça la boye pour mboka wana. Tout ça bambongo tout ça la boye pour na ko permettre que ba décomposition ya biso baza ko bunda ba pa batela mabele kuna loka ba mai ba ni to yede bango bokomona na te. Ah ndeko na ngai donc ndeko na ngai tikana la sabino ta moi quelques images oyo e utiko leka oyo izozala awa botala ndenge nini mboka oyo ba mboka ya Maréchal Mobutu, mboka ya Patrice Emery Lumumba, mboka ya Kasavubu, mboka ya Bakipa Vita, Vulusi Kimbangu, botala mboka na bango, nenge zalaka, pe nenge komi sikoyo. Botala nenge Congolais, bat Congolais bakomi ko bomana, kaka boye nete ba nyama, bazo yebe solo ka ko salate. Donc ba Congolais bakomi bazo bomana na minduki, na bambeli, bazo bomana na ba poison, hein, pour bolingo eza souté. Bolingo eza souté. Patriotisme eza souté. Congolais moko tazolinga mabele na ye, Congolais moko te bazolinga na bango na bango, donc mutu yeso bakomi ko bomana. Et komi et comme quitte double. Moutona moutazo luka servi na ye. Donc, personne n'a plus pitié de personne. To komi batu tout n'était pas fou. Tellement passé l'équipe moutouni ça komi fou. Oh, on n'a plus confiance à personne. Les amas ont révélé. Donc Félix Fakenda. Ce qui bino bolingi Félix a kendete. Ah, donc vous avez complice. C'est tout bino bakino. Hein, vous avez complice de tout ce qui se passe chez nous. Voilà. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a plus d'autres mots à dire à ce sujet. Voilà. Donc, Bandekonangai, Isa, Mawa Ebele, Nalak Sabino, quand même, image pour bon mon année mboka wezoken. Salao. Salami le nom mboka mboka bokama.
il faut dans la côté, la casse, il faut de calme. Bomoni ngi bato bazo bomana. Pona yoki wana bato wana baloba kwaki, baloba chiluba. Bola nango bien. Police contre la civile. Bande ko ngai. Tolo ba sikola munoko nini. Bozo mona bino mo ba bref. Crise ya sécurité, insécurité totale na mboka wana. Insécurité ya kusakana te. Insécurité totale. Insécurité totale. Oyo Félix n'assume rien. Félix fait comme si rien n'était. Irresponsabilité ya kusakana te. Mutu ene wana bobenga ye président. Botala bamboka la biso tango ezalaki. Botala. Botala bamboka na biso. Awa na Kalemi. Tala kitoko ya Kalemi. Ndenge ezalaka. Bomoni wana Kalemi. Kalemi. Tout ça, mboka moka kitoko ba paysage ya bien makambi belé ba mai partout ba tunso ba okele ba mai mais lelo biso comment kozanga mai ya komela to comment kozanga mai ya komela lui a posé une très bonne tout ça mai ya komela insécurité totale justice écoute les alakate justice kufa police kufa armée kufa police comment caporaliser pour l'intérêt il y a Félix pour le régime justice c'est comme appelé caporalisé pour l'intérêt car il y a Félix makambutu ekufa bon mutu ya ndenge wana bino boko vandaka na yeti wapi boke na yeti wapi bolanda nanu interview oyo bolanda basalaki émission moko elekaki awa deremana elekaki na awa elekaki na ba télévision na bino kuna na Congo basalaki ministre de la justice boyoka ministre de la justice elekaki soki na kanisi elekaki na télé 50 bilo moko ndengwana mais boyoka sikoyo bandeko na biso bazosala ba analyse ya ministre de la justice tango alekaki donc d'après bango en conclusion ye Oliazala ministre azali ministre de la justice mais à ça se confondre le azali ministre de la justice yazo kansake c'est lui-même la justice il se prend pour le justicier aza ministre de la justice mais Oliaka akabola justice Naye en tant que personnalité, mais lui il prend la place de la justice pour jouer le rôle d'un justicier. Bolanda bino moko awa ndenge nini bandeko na biso baza ko décortiquer pour na koloba ndenge nini émission na lekaki ya ministre ya Jalelo ya ministre oyo ya oyo alobaka oyo yaka wana pour na ko sala ba Jalelo. Voilà. Ndeko Willy. Nazo l'examen image moko sikoyo. Et puis nazo rappelé yo. Nazo rappelé dans 5 minutes. Okay. Ok, c'est bon. Voilà. Donc,
bandeko na ngai nazali koloba ke ministre na bango oyo Constant Mutamba oyo ya justice il se prend pour un justicier moni que même la western écoute ya ndenge wana te ozomona donc mutu moko un populiste jamais vu donc il se prend il se prend pour la justice qu'il est lui-même la justice na mboka wana. Il est ministre de la justice, mais il doit laisser à la justice de fonctionner comme il faut. Mais hier, Azako prendre ma décision, et puis Azako s'imposer. Vous vous rendez compte? Tout ça pour faire du populisme auprès de la population et ascenser. Et dans l'entretemps, il est en train d'ascenser son fameux président, Félix Tshisekedi. Voilà, bandekolanga. Jenny Lembigazor, le Sako, merci d'être là. Bolanda Mouké, Mimi Oyo, Machele Bino Asiko, Bolanda, Oyo Kandenge Mimi Bandeko, Bazako analyser la situation. Voilà. Sur quelle base? Il a dit je suis le ministre de la Justice. Mais monsieur le ministre de la Justice, vous n'êtes pas la justice. Il a interrogé. Vous êtes ministre de la Justice, mais vous n'êtes pas la justice. Et félicitations à Élisée Odia qui ne s'est pas laissé démonter ni intimider. Parce que le ministre a dit, attention, je risque de vous assimiler au Rwandais ou quelque chose comme ça. Il a dit non, vous n'allez pas m'intimider, je pose une question, répondez-moi. C'est sur base de quelle décision que vous mettez à prix la tête des OSE, la tête des trésors, etc. Alors qu'il n'y a pas de soubassement en termes de décision de justice. Répondez à la question. Toujours que neka boye comme na oneti tout ça les loro pour baganga ba c'est la babeta maboko alors que procédure exacte. Et ça on ne prend pas au sérieux avec des décisions comme ça. Je le dis, je ne voudrais pas que vous également, vous soyez soupçonnés d'être de connivence avec... Arrêtez de m'impressionner. Arrêtez de m'intimider, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que les intimidations, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête des Perrault mis à prix pour 4 millions, Merveille Bengel, et pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Mutamba lui-même. Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi. Également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein? Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent. Parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous en venez. Madame, d'abord c'est gênant. Pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis, qu'il coopère avec le Rwanda. Il n'a pas été condamné. Jamais une journaliste rwandaise. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question. D'où vous posez ces questions-là? Vous parlez au ministre de la Justice. L'éditeur qui dit ici que Thierry, tu défends les terroristes Diongo et Louara. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. J'ai juste demandé au ministre de la Justice, sur base de quelle décision de justice il peut mettre des têtes des gens à prix. Et la question de l'auditeur, c'était pour quelle raison et sur base de quoi il demande, enfin, il a pris une décision. Sur base de quelle décision de justice? Oui, sur base de quelle décision de justice il demande qu'on confisque, je crois, les biens de certaines personnes. Il y a eu une procédure et un appel, les peines ont été confirmées. Mais je parle d'autres personnes. Il faut que le journalisme na point de vue, na opinion, non. Moi, je suis journaliste. Je peux ne pas être d'accord na makamo osé azo sala, na ndinga à se comporter, na attitude na ye, mais ce qui avocat musana mangozani procès ça ma ponani. Mutu terroriste abomi batu momona asali procès, mutu pas défendre. Attention, il y a la procédure de justice qui doit toujours être accompagnée les décisions de justice. Donc voilà, atato ina moto ata o azosa la biso nyonso to ebi keza mabe, mais to tuna mais décision ozui eza na base légale nini. C'est normal. Voilà.
La phrase du jour, en temps de crise, les intelligents cherchent des solutions, les imbéciles cherchent des coupables. Thierry, s'il te plaît, la justice est malade. Quel soubassement juridique on peut avoir? Question oratoire. Il parle de je lui réponds, la justice est malade. L'actuel ministre qui est arrivé, qui a été nommé ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, avait entre autres pour cheval de bataille de guérir cette justice. C'est à cette occasion d'ailleurs où dans le cadre de cette mission qu'ont été organisés les états généraux de la justice. Alors on ne peut pas la rendre plus malade en prenant des décisions qui seront contestées, discutées, et voilà. Problème nanga ezaka ya on a commettre la forme. Il faut obéir sa justice na biso et non parce que Christian Azo Bundisamboka, sinon on aurait pris une décision unilatérale contre Corneille Nanga. Il le mérite, non, par rapport à ce qu'il fait. Mais on y a mis de la forme, un procès a été organisé, il a pris le temps qu'il a pris, ces gens ont été condamnés, leurs avocats sont allés en appel, la condamnation a été confirmée. C'est ça justement chercher à guérir la justice. Nous sommes un État, il ne faut pas que continuer à Rosekabiso. Voilà, donc vous avez venu de suivre comment Bandeko Oyo, journaliste, n'engé ba décortiquer, n'engé ba analyser comportement, il y a justice, il y a Oyo ba censé représenter justice, que kotiangona nanzela que voilà. Mboka na biso tambola malamu parce que on dit toujours que la justice élève une nation, mais notre justice est vraiment malade. Alors lokola magistrat suprême, il y a justice, il y a mokwaza malade, otobengi Félix Kizengedi Chilombo, il y a mokwaza malade, à quoi vous allez jamais médecin ou même pas infirmier pour la kuluka ko guérir justice wana na batu lokola oyo yazako pona oyo yazako tia c'est lo ba critère na ye batu lokola neti ba Constant Mutamba oyo bien que il est censé être intelligent, mais batu nyonso bazako sala na sima ya Chilombo bango tout bazoko malokola ba cerveau et ba cerveau na ba mituna bango ezali de travers. Donc, merci beaucoup. Bofi Liongolo Kofo, merci d'être là et partager. Bandiko Langai, Bomoni, Bolandi. Donc, Sikoyo, Tozo Zunga la Sikoyo, Likambo, il y a. Qui vient de parler, en ce qui concerne Nenge, Touti, te présenter d'abord énormément sincères condoléances na Bandeko Touyo. Bazuma bakaya liwa na ndenge ébalé et débordé, fleuve est débordé, Mayanjili est débordé, donc inondation et salami batuba koufi plus ou moins que les kaba 30 40 et puis donc je vous rappelle encore qu'en 2022 batuba koufa 120 na inondation. Awape mbaloyo nakasi tôt ou tard boyo beaucoup une centaine. Mais pour l'instant officiellement balobi une trentaine ya batu mais ba o misusu ba kufi bandako kweli bango ba mire kweli bango tim style lo ba mire misusu bande kweli na batomboli ya motin. Donc batu ba kufi ebelé na ba catastrophe naturelle. Donc vous lokola biso tozako ye biso ba bundel na bino tozako ya ko yebisa bino ko bele la bino bolingi ko yokate bolingi ko se soulever te bolingi ko télématé ko benga na Félix. Donc yango siko bokomi ko vivre ba catastrophe naturelle ndenge zo comme la bino wana mais ba aventure il y a régime wana pour faire figure non bazo côté ko sala ba aventure na bango baza au lieu que ba luka ko aider population baza ko aider population au contraire ils ont permettre bango ba yiba les sous ba bimisa ba plus ou moins 5 millions de dollars na banque ya Congo pour dire que voilà ils veulent aider mais loin de là bazo tia ba mo na ba poche
tokolaka sabino ya bokomona bokomona zela mais bomona image parmi ba image ndenge ba régime esali ke ba pona ba redorer quand même moi moke image na bango. Ils ont essayé d'aller chercher une petite partie de la population, na salle, il y a gymnase, na côté stade du 20 mai. Mais juste pour faire figure pour le MATV, pour intérêt moko comment médiatique, hein, pour dire que voilà les gouvernements a intervenu et Félix lokola linga babilo kwa ndengo wana na ina masina ba se pointer ba ye wana bayana salle wana omnisport wana na côté à stade du 20 mai et pas ba loja ki batlo bango bakena ikozwa bato pena ba victime pena ba véritable victime ba kufi na ba mai oyo ba père ba ndako ba nini ezaki bato nyoso wana te mais bake bazuzu bato na bango na ndenge na bango bazu ba matela ba memi ba ko tchakuna mais nous tokoya ko na ya ko pesa bino suite pour to la sabino vraiment que tout ça c'était des pipeaux et ça ka babiloko bazo sala pona ko embellir image na bango. Mais bateau va souffrir ya solo bango tilelo bazana na situation ya mabe. Soit disant ils les ont logés na ba salle wana mais lelo la kasi bato baza sur na salle wana te. Voilà donc pour ça nazo benga ndeko na biso Wilco na États-Unis membre ya peuple mokonzi akoka ko pesa biso nouvelle ko bala biso ba détail wana mususu. Voilà donc vous allez manquer. Voilà donc on appelle Willy. Hein? Bande ko ngai. Bato la zo sala ba ventir. Ba sala ba ventir. Comment voulez-vous bozu bato oyo ba victime bokende na bango na salle omnisport pour ko loger bango et puis bato wana na suka. Oui, monsieur Willy bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour, bonsoir, papa. Il dit Nazolanda yo, en tout cas, na live na yo Nazolanda yo. Oui. Na moni makambo ndenge ezali. Eza pasi na mawa. Na eki mangate na lobela bandeko na biso wa congolais. Oui, oza en direct à Batbalo Landao, Landao de partout. Bandeko nanga, omoni Costa Mutamba wana. Ngai na oki kotangisa ye. Aza zoba mutu wana. Donc bazala ba respect na batute. Et si wapi omoni pays ya droit poyo oza ministre sikoyo ko abize bi ministre na yo po obanda ko ba n'importe quoi et sala makawati ngai na za manager na musala aw na moma o na za na musala na za manager na koki ko abize bu manager nanga na kende contre mutu et sala eza na droit te ba ko bimisanga ba bimisinga na musala po na za manager donc na ko banda ko sala kama makambo ndenge na lingi na manipuler batu po na za manager bande ko nanga. Est-ce que vous avez mon mboka place qui donc ministre moko azolo baneti ameli balutukuna ye azolo bakaka biloba loba donc ozo mona pe na moni amela quelque chose c'est pas sérieux du tout. Papa nanga ata yo moko azako ampliquer sur les doigts ya maman te o donc azata na respecter tala baba nenga zo répondre maman ozo bossa na ministre justice. Voilà. Est-ce que c'est que ministre justice donc et pesio pour que Costa Mutamba tika na edeyo omoni biso ngai na oki na sali droite mais na ebisa yo ke totangi yango na biloko nyonso na États-Unis ezala na ba internet oki kotango hivi ajua na yo grand frère nanga awa aza avocat munene ya kusana kutu te ba mindele pe babanga ka awa
batu nyonso bayebi awa sikoyo nayede yo omoni naloba makambo mosusu ekoki kozala nayebisa yo omoni nanga wana biloko azosala eza ya bien te mais aza na droit soki bokangi ye aza na droit kozwa avocat akei na justice avant bokondane ye boki kozwa eloko na ye te sa bomema ye na justice to ede yo po tomoni makambo ozosala oza neti mutu abomi mutu na poto awa bakokanga ye bapesi ye na avocat aza na droit kozwa avocat akei asambi na ye soki bamoniki asali mabe batie ye na prison wana ndiye justice sikoyo ozosala ba justice ndenge na yo ozokanga batu ndenge na yo okomi juge er moko okomi na ministre ya justice azo respecter ba droit ya batu te azo respecter ba droit ya batu te ata bino moko ba congolais donc ba congolais boza wapi bandeko na nga donc mutu akoki koyaka kasaka na bino te bakinois pardon nayebi te bakinois nde eloko na lingaki naloba wana eza buzoba azosala buzoba abimi buzoba donc ngai nakoki kotangisa ye aza ministre nakoki kotangisa ye natangisi ye droit ayebi eloko te azosalaka makambo na sentiment na ye populisme ye azoluka nde population lokola bayebi ke na kino na bato misala moko akobetela bato maboko pamba banini donc ye aza intéressé kana wana yo okomi ministre ya justice mosala mosusu okomi na juge yo ozo juge bato moko okomi ata yo moko on dirait procureur de la république azalaka te na mboka papa nanga omoni mboka oyo bazoyokisa yango soni partout donc biloko ya boye mundele azotala eza baintroduire na balangi na bango azotala donc bazoyokisa Congo soni sa bayeba donc Congo ekomi kosamba partout sa bayeba eza soni bayebi biso papa Willy bayebi biso que nous sommes un pays qui vivent dans le désordre total et le chaos total. Donc, même les institutions ne sont allées dans le désordre. Donc, makambo malungu esala kuna te. Moko nga nalobaka moko mboka wana kaka bazwa kaka yango ekendeka na ba étranger bazwa yango totikala ka libanda po nayebi te ba congolais ndenge nayebi te bakomi boye ndenge nini omoni papa nanga na moma wana zosola nayo omoni batu balobi so diza o bamai ememi batu oui kota na sujet wana bamai ndenge batu ba inondation salamaki mais condoléances na bandeko na biso bakufi toyebi ndenge makambo ezalaka en tout cas eza kitoko te pe makambo wana esalami pe na Uvira jour moko esalami na Uvira koko nanga azalaki na mai wana akendaki na mai wana omoni eza biloko ya ko oui bato bakufaka ebele kuna na bato bakufaka ebele kuna et puis na nani na ba pemi na balaki wana mais Félix n'a jamais le gouvernement n'a jamais intervenu voilà intervenant mais beaucoup plus tard ouais na ba biloko mikeni kaka makambo ndenge asali kaka yango lisusu papa nanga omoni bato nyonso azalaki na stade wana ba progrès koloba o ba force du progrès bango nyonso papa nanga ngai ndeko na biso ndeko moko abengi nga na Kinshasa alobi papa nanga omoni makambo oyo bozomona o bapesi biso biloko ngai na kotindela na capture natindela $200 azwa abima ta kobima akende place moko boye bato nyonso wana batie na stade eza ba progrès abeti cop akei po bamona kaka batindeli bamona ke gouvernement mais dans l'entretemps gouvernement sabimisaki mbongo bakobimisa kuna omonaka le bisu 5 millions le bisu 2 millions voilà sikoyo babimisi mbongo ya batu place ya shole nayebisaki oke shole akendaki kotala batu wana kaka lelo akendaki kotala batu wana pourquoi shole akei na stade te mais na stade nde ezalaki batu baza kuna pourquoi akei na stade te mais batu baza sukuna te papa Willy c'est ça le problème batu baza sukuna te omoni sikoyo ata yo moko papa nanga biloko esalemi 2 jours bandako ezongi deja na 2 jours ata yo moko oyoki bamindele awa batikalaka libanda ata papa Willy ata ebele papa Willy na explique non bato bolanda biso vous rendez compte bato badindi na bamai o bandako na ngo edindi biloko ebebe basi bato wana soi-disant ndenge bango gouvernement esali gouvernement na bango ya lokuta fantoche wana esali bomemi bato mpona bosécuriser bato botie bango na salle omnisport wana na kote ya stade botie bamatela bokaboli bango bamatela balaleli wana boye basali
basali ki mativi na bango Félix aye batu na ye babeteli maboko bato bauti na pasi wana babeteli maboko mais bapesi ata iloko moko te ya kolia ubebo na bukaba matela bato balali le après wana que départ quand ya Félix de ba Félix babimi bakei bato wana oyo ba sinistré bazana bisika kolala te mais iloko ekamsi bato wana image awa bato wana kaka le même sinistré bazui ba matela ba yibi ba matela wana bakomi ko bima nango bakomokinde bakokende wapi donc elignolo bake eza ba véritable sinistré te bato badinda ba mayo ba po bango bazana bandako te basulo bandako te bandako edinda bongo siko bato ba yibi matela bakenda wa jeudi esi omoni wapi maye ememi bato baloger bato kaka na jour moko babimi lisusu bakei ata moko bakenda ba matela bazowela ba matela esi omoni place ba docteur bazo traiter bango bazo tala ba santé na ba donc bango bayaki na bango ka ko sala matiji ko balakisa na monde entier que ba intervenir babeti frappe il y a 5 millions de dollars ou bien combien sikoyo yoka aventure sikoyo ba atali alobi mbongo oyo soki to sali boye no etika la famille edi benga nyakero aya asala nini na ye awa mbongo etika la na famille ah oui babengi ONG mususte babenga ya nyakero na bisio papa ba ONG ezali na koshasa wana ebele bongo mais 5 millions bimi 10 millions bimi to tala kote mosusu o babeti 5 millions bazalendo ekei nzambe na ngai ko mboko oyo mbongo 5 millions papa na ngai ya bazalendo ekei awa na kona zo bisayo bazalendo eza opesi mbombo aboyi eza bitumba ko sakana kutu te balinyi mbongo na bango ezo wana bitakwira na moindo nzangi bitakwira ile 5 millions bazalendo bango pe babeti ya bango frappe sikoyo babeti frappe sikoyo yoka babaka leka sikoyo Kamanyola bitumba ibandi ba M23 na bazalendo bitumba ibandi papa nanga na ba Burundi yoka siko avanti ba komi na place moko bazalendo po ba beta ba moni ba M23 bazawana na place bazawana bazomona bango ba beta bombe armée ya Burundi ebisi bango ko beta place wana te po tozui ordre déjà na Kinshasa balobi place wana to ko beta ngote nde bitumba ezoleka siko ya bazalendo na ba soda Burundi mboka na biso mawatro papa nanga na mission nga atuka Kongo oyo natikala kaka na poto po Kongo oyo na ebite eza mboka te papa nanga donc bazalendo bakamwe ko batikali freeze bazomona barwande ndenge bakoti bakei eza mboka na biso tokozonga kaka mboka na biso wana mais il faut makambo échanger ngai en tout cas mutu nga échanger en tout cas oyo biso tokoli na États-Unis mais totali bino toyebi ba mboka totangi to comprendre ba histoire ya mboka ba papa na biso basalaki ba famille na biso basalaki ba misala na ba gouvernement wana totangi to comprendre mais nazwaki mais na moment oyo papa ebi pardon mais nazwaki pe information mosusu papa Willy oyebi ke banani ba RDF ya armée rwandaise ba RDF babomi bango pe ebele na babomi bango ebele na bakote ya ba Uvira wana bato babomi bango banani eza ba Burundi bayaki banani RDF wana bayaki à peu près na 10 camions remplis na ba soldats na bango OK sikoyo babomi bango ebele bongo sikoyo ba Burundi baluki ndenge ni bayebiso bazalendo obeta na place wana te po gouvernement ya Kinshasa ebisi biso tobeta kuna te omoni sikoyo donc makambo ezoleka kuna bato bazo comprendre te na ebisi petit na nga na ebisi papa na nga bino boza bazalendo omoni esprit tozalaki na ngo ya ba mai na esprit ya bazalendo eza deux esprits différents omoni bata ya ba mai biso bata ba mai tozalaki na makambo toyebi ke tozobundela cause moko eza juste biloko ya kolia wana ezalaka te po oyebi makambo ya bazalendo na mai wana eza na bacondition omoni babukoko wana eza na bacondition na yango sikoyo bacondition wana
soki ozo maîtriser ba condition wana te oko perdre siko soki o perdre bale ekokota yo omoni sikoyo c'est ça le problème mais lelo po ba technologie comme ebele oki kobenga obengi kaka na okoti na internet wandi kotala biloko bamitakala nini biloko nyonso wana soki wandi kotala biloko wana soki okei kobunda bale kokota omoni ezalaka na ba condition nango oui omoni sikoyo bazalendo basali nini Félix a piégé bango bazui kaka bukoko wana nyonso bapesi badévoiler secret c'est ça le problème omoni sikoyo badévoiler secret sikoyo secret wana ekei ti epa ya Kagame bazui yango barwande désolé côté déjà erreur ya liboso exactly mais batana na biso mami lwa jabu wana soki ozosala biloko wana bukoko wana il fallait en tout cas 2 mètres moto akoki komemela yo eloko akolia apesa yo na maboko boye eza na bametre mosusu okoyebisa ye tika yango wana na koya kozwa yango omoni eza na bacondition na yango sikoyo bacondition soki ozorespecte makambo ya basi oyo ekoboma yo mabe okufa kaka pamba omoni c'est ça le problème tozolekisa papa na nga biloko akoloba bazoboma bazosala nini ngai en tout cas biloko oyo mboka eza na désordre moko ya kosala na kutu te Kinshasa yango eza na désordre tala bato ndenge bazwi bato nyonso wana bate bango na bastade me bazoloba ke ata mawa te eza te esi omoni bolakisanga foto ya Félix akei na balabala azotala bato bamai ememi bango esi omoni yango ata video moko ye aponika place na ye wana ndenge batiaki bato na bango na basalo omnisport ke nani mutu moko ayebisinga ke nini nani vice president na mwasi wana nani abosana komona nani mama oyo abundaki na mokota mutamba babenganaki na bango baza bamini nani mama na biso oyo ministre alobi ke akoki koya kuna te po eza sali premier ministre Judith Suminwa ayebisi bango akoya kuna te po eza sali te aboyi kokota na bamai wana ye mimona wa mundele ye mimona azo comprendre te bamétis awa na États-Unis baza banoir nzambe na ngai mais bango baye te po baya kosalela peuple mosala bango baye mpona koyiba mbongo point barre bakokimakala te fo kokimisa bango bakokimakala te peuple congolais nazoyebisa yo boye soki olingi kosalela pays na yo moko na maboko na yo moko bandeko na nga soki bolingi kotelema te osalela pays wana biso tozobota bana mais lobi bana kaka na bana tozobota bakobanda kotuna bino bakestion sikoyo bozala na courage ya koyebisa bango ya solo ke totekaki mboka po toyebi congolais azalaka mutu soki bazotuna ye abeti masolo mosusu bozala na courage ya koyebisa bana soki bomoni ke kufi boye toza na biloko ya kolia na nzala boyebisaka bango ke po tozalaki batetre toteki mboka donc congolais azocomprendre te ke génération ya lobi bamindele bazotonga bagénération ya lobi mais congolais aza na badistraction congolais azoperde mboka na ye wana eza ya kokufa mboka wana eza ya kokufa eza na eloko te na mboka wana eloko eza te congolais mo azoteka mboka na ye congolais alingi belama mboka na ye te. Merci beaucoup. Eza mawa trop papa na ngai. Merci na. Merci. En tout cas bande ko na pesi bino mbote. Boza na ligne boza la makasi menga en tout cas motema ezo banda musuka. Osuka kaka na tikala. Awa kaka na. Soki na kei nakende na Zambie na nga po Zambie na vandi kuna trop. Na vandi kuna trop na yebi balangi ya Zambie kuna tant. Misatu po Congo pardon. Okay. Merci papa Edi. Merci papa Willy. Merci beaucoup. Bandeko na ngai bakuti kolanda papa Willy wana ezali point de vue na ye ndenge alobi bango baza bato ya est bango bato ba vivre makambo tout ba situation nyonso chaotique difficile oyo ezaka na est donc yango moni a intervenaka de temps en temps pona yango mais ezali mawa ebele parce que tout ça ko comprendre était pourquoi peuple congolais azali ko négliger oyo ezali très bénéfique pour naye un pays béni par le bon Dieu oyo bato mususu baza ko lula mais peuple congolais
aza kosala neti aza kuna te etali ye te. Pourquoi? Parce que aza na ye na poto ou bien aza soli wapi et tout ça. Même bao baza bango na kati kuna na Kinshasa par exemple ba kinois. Mais baza ko souffrir mais musalaka ko pleurnicher bazo zela na sima ya bazo zela lisusu nzambe Jésus akozonga. Donc bande konanga eza mawa ebele. Donc pour la reçu qui s'article là la sabino quand même image oyo autobiti ko seka awa ya onde toza koloba ke Félix akeko sala matuvi na ye pour akeko sala matuvi pour na ko tromper na niveau ko tromper na niveau international ba pays mususu na ndenge ke son gouvernement a fait quand même quelque chose pour sauver ce qui reste à sauver na mboka wana na makambo etalaki ba inondation et pourtant ezali nango kaka frappe ndenge babetaka ba frappe na bango amemi batu na bango ndenge boyoki ndeko na biso William alobi awa amemi batu na biso ya ba force de progrès na batu mosusu balekoti botala sikoyo wana image ya bato oyo parfois déjà sinistré lere kaka Félix akei bango wana bazwi bamatela oyo batandaki na se bavandaki lokola batamawa ale bakomi koyiba bamatela bakomi kobotola bamatela bakomokende bakomokende me bino bato oyo boza basinistre bozangi esika ya kolala batie bino na stade bomona ngo tozalaka awa na bamboka ebele na poto basinistre place bakotia bino place bokovanda comment kaka juste après départ ya soi-disant président na bango après allez babendi bamatela bango na babandi mbango bakomi kowela bamatela bandeko na ngai Maintenant, moi je vous pose la question de savoir comment Batu, Jenny le Migazor, Batu Oyo, Bofili Yongolokofo, la Stenimbanda, Bino Batu Boza Hollanda. Est-ce que vous trouvez ça normal? Batu Oyo, Baza ba sinistré, Batu Oyo, ba wuti, na ba inondation, Bandako et Dindi, Bamsou Avanda il kola bator. Ba récupérer Bango, ceux qui va récupérer Bango, ba loger Bango quelque part. Na moi, na salle omnisport wana bato wana bako yibe su ba matelo batela bango balala nango ba yiba su ba matela baskende nango bakima nango bakende ba po bakende wana baza su no bandako. Vous voyez là où Félix se moque de tout le monde. Félix et son régime se moquent des Congolais pas possible. Yamoto Zebisa Bakino. Ne continuez pas à rêver que vous allez vivre mieux avec Félix. C'est quelqu'un qu'il faudra à tout prix et immédiatement mettre hors d'état de nuire. Il faut que Bengana fait Kukanga Félix. Vous avez la félicité pour Félix a tribalisé tout, bah institution. Félix a zopé ça, misala, n'a incompétent comme lui. Félix a salaka iloko moko te malonga pona bino yesa yibi na ye bambonge pele bazana ngo azoluka disika ko kimela yamana bozo mona azako banda 2022 azako abimisi plus de 11 millions de dollars rien que kakapona ko soudoyer ko corrompre agence ya lobbying. Il y a des Américains. Kakapo, le col a légitimité. Aza ni légal, ni légitime. Mais,
mandat ou quinquennat ou auti ko yiba. Mais atikala wana kaka tina 2028. Donc il y a banda déjà pour pesa ba mbongo na ba gens wana pour balobela ka les États-Unis pour ba président aux États-Unis bazubo ya ko yambaye mais ba ko yambaye pour son matuvi pour bandi misaï na peuple congolais. Pendant que le peuple congolais a boyaé à 99%, vous vous rendez compte? Plus de 11 millions. Il y a une chance, monsieur, 5 millions, 2 millions, monsieur, 1 million 500, monsieur, 800 000 dollars chaque mois, monsieur, 100 000 dollars chaque mois. Et compter au lobbying, des millions de dollars et bimi azubimisango pour son intérêt propre, mais pas pour le peuple congolais. Bon, moutandé, on faut garder. Il faut que Benganaï bani konamai. Voilà donc en quelque sorte l'émission Yalelo, il fallait tous les cas en direct pour tout sur le Lamouké. En tout cas, partagez énormément. Bino bato bo côté awa, bo partager pour bandi comme suba koka ko ba message oyo tozali kotinda, mais biso to yakana ka pona tolo bala bino ba vérité. Ba kamalo kutanyo sur ça ko bimisa ko likolo. C'est comme ça que ça marche. Mais dans l'entretemps, le peuple ne mérite que le chef qu'il a, que le président qu'il a. Donc ceux qui vont télémiter, pour tout bengana mutuana, Félix eza mawa ebele. Donc pour nangai mutunyonso oya oya ko bengana Félix, je suis d'accord avec lui. Yangwana tina oyo toza koleka pour na ko informer bino, pour na ko encourager bino. Bobangelo ko mokote. Et ça, la constitution, la biso. Article 64. Il y a un lobby qui a eu pouvoir ou a eu pouvoir à l'incolongwate, à ça azali exercer par la force, sans respect à la loi. Il faut le mettre hors d'état de nuit. Il faut que benganaye mutunyonso a droit ya bengana mutuana. Donc, j'espère que vous avez compris. Et que nanzela wana de mutokukenda. Voilà na suki wana pona lelo mbote lisesu bisika nyonso oyo bino bozwami tokomi mbala sima. Merci beaucoup. Partagez énormément. Steve Malungwene, merci beaucoup. Musala na yango yo publié toujours bandiko na ngai tokomi mbala sima ingeta nzamba pambola bino. Merci beaucoup.